Mbote na bino nyonso de la voile de l'Amérique tozali awa pona kolakisa bino ambiance eza ko régner avant match ya Léopard na équipe ya Maroc bakondongwa na lelo pona éliminatoire ya mondial Qatar 2022. Bola na ndenge bakinois basali ba pronostic na bango. Lelo match ya lelo eza na 3-0. Eza kolongola te, eza pe bakisa te. Pour la match ya lelo. Objectif ya RDC. Objectif ya RDC eza objectif na biso eza na Qatar 2022, c'est-à-dire rendez-vous na Qatar. Pour nga lelo eza 3-0. Ya bakisa te pe kolongola te. Lelo ba kopola. Lelo vraiment ya kopola vraiment. Lelo RDC lo Makasi. Jamais RDC ne tombera jamais. RDC libanga lo Makasi. Lelo 3-0. Sinde toye lelo toyeka po tozwa victoire to beta aller comme retour. Nde toza wala to na nzala ya 48 ans tokenda mondial te. Do biso toza nde déterminé tokende mondial to makamsu ya 8-9 te. Biso tozo luka kaka qualification mondiale o eza cage o ya simalanga o. Ya cage ya Léopard. Donc Maroc lelo a koti na kati ya cage a obimana été. Donc tokolia e aller comme retour souci na biso eza babité souci na biso eza ki qualification. Lokola tokenda liboso bango nde ba pesa biso passage en kota mondial lelo ba zongeli lisusu po ba pesa biso lisusu nzela toleka. Donc Maroc eza pona biso ba tchela biso po tokenda mondial. Donc bazaka 3-0. C'est match na ngai Léopard to gagner 3-0. Bakitaba matapena lelo vraiment congolais a qualifié na 3-0. Naza mingi a lobaté.